Encore une fois, Topé Sibino Mbotebele. Vous allez belé à Kolanda émission Nabino vérité polele na mkuso to bengo VPP Oezo Panza. Hein? En rapport, il y a masolo to beza koleka na Kisasa parce que bana miki vous allez belé polémique la muki na kini akanda. Yango ngai ndeko na bino mbanga na nkolo na telemi pona kolinga koyeba eza nini? Qu'est-ce qui se passe entre clan Wenge na clan Quartier Latin? Na yango lelo to yambi pona bino le porte-parole oh attendez ça va masese lokola kulutu na yo aze quoi ndeko Blanchard Mosaka mbote ndeko bien Gilles Mutoto www.com bomoko ngazawana donc to na bino bomoko pour comprendre que bomoko ming bomoko quoi ben tozo fungola déjà émission na biso na ba news ya BCBG comment bonani mouvement Lengi to beta jusqu'à présent. C'est l'orchestre le mieux sollicité du Congo. Tu aurais même fonctionneur. Pourquoi? Parce que tu travailles un 8e du mois. Mercredi, jeudi, tu as une séance à répétition. Vendredi, concert, samedi, concert, dimanche, concert. Tu as pendant les vacances et tout. Et on va pas chercher la bino. On va petit babandi chic. 10 jours, tout le monde a répondu à parler, sauf presse. Pour presse photo le barara. 10 jours, tu as parlé. Petit ne va comprendre que nous les avons 10 jours. C'est ma tozong la activité donc mais c'est pas parler comme congé bazui il y a 10 jours mais tout bête na biso ba de match pe kalaté chemin de fer pe ezo ya nango papa chéri ça chemin de fer te pour les musiciens moro azo raison ti ndenge za na Congo album leader album orchestre a sali 4 a sacrifié chemin de fer na 4 albums Banti Terro Internet bazadio bloro tout zo bimapo le musicien moro ale la teke o na zanga ki vélo na soma ki pédale nte na la kita na li papa tete chaque chanson c'est $7,000 $10,000 na wenge mututu a se retrouver kaka nengo lobi que non internet et les kanango pb tama nango toyoka ba THP toyoka na biso mais qu'est-ce qui se passe entre Viennayo Opao na Viennayo Jubin Piana conflit les autres la wapi parce que l'autre fois on était avec Dadi il y a après ça qui argument qui a par rapport à bango mais yo pena mon a parlé il y a bon chic bon genre qu'est-ce qui se passe entre Jubin Piana na Gamopao en bref papa Chéraz a un problème il y a vieux bolaté vieux bola papa Chéraz a un problème à Tamoroté non c'est là non c'est que vieux bola non vieux bola Veboleza muto atonda samina makamu nyonso mabe ya mukili muto nyonso aza muto to alingi biloko to ezala ya ye muto zo incarner Satan personne neti vebola mona azie mutanga naza bien mais maboko na ye na mutema na ye na mutu na ende fo ba pasteur solo ba délivrer on ba pasteur ba sima palete fo na ba pasteur mukuna ba ne masika tenda ba sali binaki nzonzi ya ba pasteur po moko kwea ba vena nga mutombo ya men pour ne masika tenda ba le langa fort ngabena le langa fort yo bidon bino tu fo sangana bo bengi pe pape ndebo ye délivrance soka moko na ndimité po vebola pena Satan à personne donc mutu moko lingaka biloko tout ezala yaye aluka problème na mukulu na problème nete biso na TV to ya proverbe to pesi programme na Roger to leki lelo to télémélier parce que a touché pas il va toucher raté même Jésus le bagi mukolo batu ba ekoteka pa ba teka ten église Jésus azaki bon Jésus a saint 3 fois saint a simbara fimbu a bengana rabatu nzamba lobi tout péché pardonnable mais sauf que mouton a touché Saint-Esprit péché n'est pas pardonnable tu sais tara mouton a polémique na Jésus vieux bola nzamba Jésus a succès 12 apôtres il y a la 13e apôtre au 13e apôtre mouton ba bengana ka nyoko na sera badan donc aza Satan on a polémique na bébé Chanda on a polémique na Luambo on a polémique na mouton nyonso au son ça ba PDG la dilu ya ba Pius Mabiulu batu nyonso to finga bango non yo comme nani personne n'est extraordinaire na Congo ce que pour toucher pas toucher raté on va toucher clan Wenge il y a clan Wenge ba 15 ans au moins batu nanga fali pupa mutu nanga nenga mukete to za masolo o ya kati to bisode faire mutu nanga mais bazana ba fanatique te ya bango le fanatique mo za fali kaka fanatique mo za ya faire fanatique mo azara ya vie beaucoup
Au fanatique, bango tout ba fanatique na bango Rolandi, bana passion na BCBG na maison mère. Ora na rasu mutawe JB, muta papa chéri, na linga rasusu président Wera. Donc ba président Wera na papa chéri bana 15 ans moko o ba coloniser sous mukili. Ba kabula l'église, ba kabula ba gouvernement, des camps. Patron muta papa chéri, tam so na chauffeur muta Wera. Chauffeur muta papa chéri, patron muta ya Wera. Donc ba Simba Congo ba na 10 ans. On a un organisme sur la banda. Mais ce qui est na compliqué de jouer c'est mystique. Même hier moraye que pour combattre il faut toucher clan, mais tout a touché faux. Si je n'ai pas wana, produit n'ai pas wana. Et alors ça la contre campagne leader n'ai pas non, ngala roda emiate. Ngamo saka na électricien na vida chic na électricité. Ba mino ndenge peli na série on a yebiango. Hein? Schéma 3 auto salle la raté. Na électricité, on va faire la piscine. Schéma 5 est un avion. Schéma 6, 7 va et vient, on a tout le monde, on a parlé. Chic, on a un tableau d'équilibrage qui toque. On a 5 compteurs, on faisait tout faisait na snell. Chic, on a un mouchette, on a un mouchette, on a un bête balle na stade. Na stade, on a un stade de musicien, on a un joueur. Na chafitabine na kabola comité avion bolé zanga mosako. Comment mon sara na la balle, famille na mavuzi. O batanga na ba famille na mavuzi. Ngazo diplôme place moko na ba depuis savanette ba voisin bazana. Famille comme na mavuzi mambo. Mon sara na la balle na stade, na bet na stade 8 ans. Na matisi interne na stade, izikta mon na stade, faut to le ba vérité. Mais nazo ya tout wana balle wana beta électricien na sala na robongisa région pour deux belles fois belté ba landinga ba finga fo électricien. Mais banana comment papa chéri na kena mariage les tous les mariages. Nakuta na lera na vie Cardozo Mwamba pona mukulu na lera na tendai ba Willy Musheni ba tout na bana au monde entier na ndeko na poto te mais lelo poto na tout na zo raconte que chaque jour que le cabinet bona ndeko na poto pona mukulu le toko ngo sakana na ye na romona na nzela na yo. Mais j'ai comme l'impression guerre à leader et qui c'est pas na bino comme acharnement. Mais tant la biso Obama pesi ba loi par Richardson aloba mutalega qui président de la légalité et qui la même de mutalega qui président ministre de la presse tant yo leader tout mi leader nanga ngam da presse biso to battre to sauvegardera image orchestre na biso to battre la produit na so comme papa chéri kaso mo nanga na yo répondre mukula lo barata ya te ngaka na yo biso ba vérité pour na yebi yo bien na yebi vieux bola na yebi très bien problème ya moko le rôle anniversaire il y a moi na episode daïdaté pas problème banda yango or moi je suis à rendre papa né ascenseur baba mise bana batanga te ba mibulu ba rebele bele président Alexandre accueilli collation ya leg na biso moi na so exaucé aux États-Unis papa chéri pe moi na diplôme atali faut na célébrer anniversaire à célébrer anniversaire le rôle vieux bola na balabala wana ba bengi si était pas problème bandi. Or pourquoi quand il a fait toi na te ngala ngina porte na solo na buya mayola na poto buya lui mosaka boko te été aïba ba fouchette tchana na poche na boyi ba côté yele ina papa aïna nga aïni papa chéri mutaboyi ba côté zanga ya papa chéri te nga na boyi ka côté na fête wana. Et puis à part wana semaine le kaki vendredi yé asombeli asaleli mo anniversaire et simbi na moté kwa ba chroniquer le mo misa tout tamula na ba simbi te samedi nango amoni to sombi évoque ya 100 000 € ba pesi mo na via interview bola akora rascosti ana culture ya acceptation te ko ni mabilo roté via bela bana mon évoque bela. Mais Mosaka et ça nga mapasi parce que na ndenge to ebeli masolo na kini na pe ndenge to ngona ba TVP na ba radio patron ba musicien saka moko patron ba musicien ba benga ba tanga tanga kae ba benga kae patron ba benga kae leader ba benga kae grand mopao azana ba pala danger ba kara danger siko pona biloko ya zanango ba bien matériel ya zanango koleka ba vie na ba petit na yango na nde clan wenge botomboke ba lukela aleki mutu mona eloko te patron ba musicien congolais tout ayebani comme na verkis qui a mwanga na mateta. Pourquoi il y a patron musicien congolais tout? Parce qu'après ça vient à musicien congolais. Quand un orchestre n'est VVT, à Sombela Zaïko instrument, à Freeze instrument, OK Jazz instrument, Bella Belle instrument, Empire instrument, Sosolus instrument, VV na instrument. Après ça qui Kester 300 va bengi pomper qui gestion. À ça la marme belle à tonga immeuble et enregistrement VV Santerre. Bon mon ba tout ba s'enregistrer kuna. Alors on a ton immeuble, a ton usine de duplication ba disque na ba CD isation na kaluka. Tout le monde a un cimetière. Yo, aux gens moi qui coucou, nous m'ont laissé ça. On a un patron par rapport à quoi? Est-ce que vous avez un ndako na le pont kamana bino?
non ala ba limite na ye a patron mise congolais et prévenir que parler ni a danger zanango l'unique leader a commerce ko Karola Karo yé ba chèque ba senga mbongo te yo mona papa chéri na commerce to président we na commerce azate et puis de parler tant mukula Alexis parler na télévision mukula festa mama papa on ba tu na mosara comment papa chéri a reçu l'émission alors ça l'émission nanda ba Kim Kardashian ba bana ba sat ba yebi ngabino nanda ba Kim Kardashian te yape maison blanche te eza nda kunaye parler ya vieux bola azana bichacha parler vieux bola kitoko to mona ba couleur rouge vert on dirait caméléon c'est quand on moni parler n'est pas belle et puis à sombate papa chéri na Montfleury même avenue na ye a 3 parcelles il y a na le pont na Montfleury te le pont on ta suboye ba tena ba c'est bino information ayembaki Myriam Moleka mona Moleka mo akufa paix à son âme. Bah PC le pan bandal ou face à Mapata. Bah PC terrain na Montfleury na venu à la tonga na zo terrain pour yembage bem. Ayembage mo way. Donc adam mutumo chaque Toussaint il faut tchata dim na ba cimetière nyoso au Congo po avant de répondre à mon way. Ngaso na musoto le kana na tantine vin. Angale la muso na mo le pan na kansa leg na biso. Oh mukulu na venu wana. Na venu aye. Première personne la benga mukulu voisin. Et ça personne vient de bombo la vandara. Papa c'est m'ta tegele. À ce moment pas te dit ça là, bas en vie. Première parcelle à mon couleur on a venu en diagonale là. Donc on va na po et virus ne bola mté avec ozo biso to boya. Pas vient de bombo la vandaka. Deuxième parcelle à papa chéri. Et ça ouais quand même so kati barrière wana. On a tegla Tony Mayokab. À ce moment ce pas banane. Première parcelle oye vandaka. Oye viada à ce moment pas te dit ça là. Deuxième parcelle oyo Mayoka Basomba, à ce moment pas premier ministre Pingara Sende, papa chéri. Pas avant d'Arasiko, pas parler bon ma faire, à ce moment bouki en banel en zéro. Parler à ce moment pas Mabi Moulumba, premier ministre professeur na campus, à en vie. Non, c'était pas comme là-bas. Mais quand il y a passé Jumel Ngoy Moulumba dans la Moko, il y avait dans la Moko. Il y a passé tout à Mabi Moulumba. À ce moment passé pas premier ministre. Maman la yé. Maman a fait bon lavanda c'est maïs sec, on va parler mbinzara wana normal ba $90,000. Mais maman na papa chéri, maman nièce le sambo. Donc si c'est escalier à son frère pour ba na Montfleury. Na blanchisseuse wana lina wana. Des immeubles jumelles kangama na le panga papa chéri somme maman ya wana $400,000. Pour lui papa ngol, kenela ba 24 ans na gombero lo baté. Mais le plan kamana bodino oba mona batol ya yeli susu. Donc azana aleki yena ba mapango et puis il y a solo et puis lelo l'unique leader ana 20 Jeep 20 trop ba notanga 20. Fallait sombi Rolls original. To betele maboko. Via que so mangembo, ngembo Rolls. Et ben Rolls finambuma cheval na bacha kita. Ya fallait kita yaye akangama libela. Baso benga ngembo poani. Ngembo polaka, ngembo kufi. Batuni bakebenga ba mbo onde kona mina kufi mbo bino. To moni munoko na biso me. Biso na mapapute. Bakebenga bandeke. Bandeke ba effectivement mapapu na biso me munoko to la kana ngote. Distinction mapapu munoko ngembo pola. Rolls wala so na izina Rolls ba bien ngote. Babambeli yo Bentley soki na planning. Non, fallait m'tasuma bina et on fallait bagi. Bon comprendre te fallait ba original. Kasi rambo gelat. Original. Kaka kofolo mide mutote mena minito yo. Yelelo a $16,000 en G pour qu'à récupérer yo pembanga na yo et me la paiement. Aroula banyongo na ngeleki $16,000, bon $16,000 chinanga na ozwango aten. Tango ke pani aten sa na ke kufat. Kuna babima ko kufi to beli. Kuna so bimpane ubio beli ubio kufi. Monika bima kuna perception maladie. Monika daya Mireille na ya bima kuna daya. Azana docteur Nemoro boye soko funga barrière à Montfleury. Le test na mouvement faut pas babendo makila ekenda wapi. Docteur wana komene banala ma abora kana ba disque nyonso. So funga barrière à Montfleury na gauche. Dans la tosenga biso tosenga na général Kanyama Célestin. Opération du coffre Nimiango. Motika une opération mon faut ça là. Il faut opération ratissage, il faut quand on a pas vu Ebola, ami ça va danseuse. Comment bino wana kin, bino ko kitoko papa Joseph Facette to mona ta cinquantenaire. Badazo mi villa ba kana ndako moko bakanga bango ba mona na raté. Baby Kishasa te, baby Gambela te, baby boulevard ndenge comité, hôpital cinquantenaire ba yebité, victoire ba yebité. Faut pas bimisa bango ba mona biloko kitoko pays na sopezo sala. Mais tant que zolo ba que non ba danseuse na ye ba kangama wa soki muso bela mais papa chéri on dirait pas na sida. Azana sida na nini abimana nani?
Mais selon la rumeur, c'est que non, l'un de ces porte-parole, il y a quand même pas qui ne peut pas chérir dans la parce que maintenant, dans chose n'est. Porte-parole, il y a quand même pas Azolo Bango, Azamoko Petit, on a degré Azola te la kato, Bilamba kato, Bata kato va déclarer il faut appeler Messa. Azona degré au sombate. Il y a une fois Messa Ateka. Bata on a président, on a président parce que pas ta songe. On dirait film à Djang, on rappelle un film à Djang, on va winner tout. Hein? Ali va couler rose, donc oye ba gola tate po, oza pemela mutaibo la tate. Monica abima pa ayaki pa na so bien ay pa na bino tanga zongi akomi na malade ti lelo ke na bondeko pa kufela na bondeko eza lointe ba bomi hôpital te docteur ti lelo sa no malade Monica kufa na e ba na raté akufa ni na sida te papa chéri pa bimane na yiti papa chéri ba danser c'est so danser so ba Virginie ba pichu dembo ba zambota ba na mibali na bango na bisi mbele ba mbote ba na banda ero mais misusu ero balongola bango sim on sim pareil ba pesa bango les 30 so ba etika salaire na ndako ozongi balongoli sous sim babenga na raté okon lokwa mufila na kata kishasa bakanga même gambelate même bujala oyebite 24 novembre oyebite mais na yo comprendre que mbanga na yo et makasi quoi mais lo mo mosaka June Equalizer amamoli hein non abeti album na yango déjà chant bosozo le kana tant que moi non pas autant na BCBG yo ko pese okolo bani pona June za muto za na libabe to pese chance te mais ngam na lexé na TV bo ba yeba kai a misia Kolombani wa senga pe à son âme akina matete misia Kolombani wa senga bo yeba été na leli une émission mo ba bien zo fula vieux bola c'est normal yo mona comment commissionnaire au teka legi non bon c'est normal il y a pas ces legi na musicien teka legi mo aventrier na ndenge na ndenge ke na lobango la proverbe yiba sapata tata to ketchup tata mama ko côté là yo mais so yibi kaleso père avant mera côté lo zuli babé ye ayiba nzembo ajibe ngam na benga ye papa shekto ina osala nzembo benga mosaka benga Gino Fuji Abraham Seguin baya na ABC na bengi bango baya na ABC to yiko nzembo ya mamwanye mamere Mama Fridio, ngana kufio, tata nzambe kitomona makambu sedi asali, dendo likolo tono moto, selia bona tuba motonga, na sina longoli nkwanga nkasa selia pimeni nga musuni ya ndenge nini, musuni ya mafuto, madeswa ndenge nini, madeswa basoda, sheria kamati musuni ya megise, yanga ye, so na sala kapanita ibanze monde. Ngam to yipesi ayekoli yango, ponga na ye mala porte parole bala ara moko na Congo. Siko tanga ayekoli nzembo na mutema mabe na ye. Akazu nzembo Abraham Mignon na nzembo na ye asali nzembo papa chéri clip donc yibi nzembo papa ozo bénédiction tero yibi caleçon ya papa OK diminuer ko kana mezi no lata donc avant tout ça le ba réunion ozo dali babé ya bomoni azo kana susute akoma ko le blalé na ye azo beta roye banate ya ngulu na mouvement na bisote ya musicien ya ngulu ami na pa to sepeli na ye neto bi ayemba ya ngulu a chanter na bisote a bongate ngana biso bongate parce que ngam na lekano na TV so meko loba na lokio li susu na doit na logo pour ngam na lection pas batu mais soloti nga papa je rappelle ça tous les pipi ya liboso bango te ba troisième pipi après ça pipi ya liboso ba dolin ba master na tuna na 16 ans na TV na moni tous les chroniqueurs ya mbanga alors manga dimanche azate mutano manga dimanche lunga mona buté na manda chebo bango tout oh joka mamilela 33 bango tout na monde ba ye boulé na kuta chaîne moko nga moni ba Yves Kambala ne ba ye ba Jean Punga na ba Kanani Kindo na moni ba tutu donc na ça mutuma munene na yo soyo ke ndimanga makambo za troisième série ba pipi premier za ba dolin deuxième za coupe ba cellulaire na petit Bill Clinton troisième bango nga na leka na TV ba Fuji ba Abraham oka omono bon comment to la ndenge ni so mona docteur na soutien na pembete et a passeport ndime opesa sima tout botonga le roi na kenata peut-être mikilité ba to mona net na yele loté mosu Marius Munga nga salerero ayambi Roger Ngandu na King Teglao tala ba porte parole ba banda boulot avant ba tutu bango ngabité corriger phrase wana to yaki si porte parole na BCBG Roger Ngandu Mosaka Blaise Elema na maison mère King Roger wa ba Merando Sankara de Kuta na Didier Dimenene on met to banda boulot. Hein? C'est un porte-parole à Yaki, Laurent Fabrice sur le canal Kin. Tata on a été les lettres moi on a porte-parole d'Atanga. Ndebele loko mape chroniqueur net bino. Si ma maman c'est tout baye. Mukolomo toke mission na canal Kin. Ba présenter biso président ba fan club ya Tangu Nyos.
King Tequila. Wana nga nazali na boulot. Na sima usite aye sima nanga. Vous comprenez na Koja Marus. Kaye sima nanga. Mais histoire va changer en te fallait abîmer pas Kofi. Lelo fali tozomona ezo esimbi y compris préféré abîmer pas vient na yo ngama masolo zango kitoko na mwana EPC Léo magazo bunana mais vieza ko avancer. Mais comment bino mona bana oji bazo bote zo simarati. Oh mais so bazo bima yo yiba to ça. Alain pe la bima amela. Mon choix la na biso bien to za na yé très bien et puis vendre que leki na yé biologique azana biso c'est un gunter chef na biso mon pa mon nani ma Alain pe la ayaka une taille même comme on a papa chéri vient na yé ba solo la bien toi na problème na été mais oh zotanga na ayiba nzembu ya Bram na mukulu to repese chance té. Chance c'est un peu bon, tu es peut-être quoi, mais tu repères chance té. Alors yo kana té, comme commissionnaire à l'Egnet. Mais mon sac a toujours qui est déjà vers la fin de l'émission. Mais il faut prendre la neuf ça non pour la prendre. Non, tu communauté nazo comme wana, tu as tendre vers la fin de l'émission na biso. Mais dans la polémique mususu ya likambotali, tu as comprendre que Kofi Olomide aza grand mo pa o ndenge balobela ngona ba chaîne sur TV na ça. Mais comment fait-il que yo lo ba que non ko faza na nyongo na yo? Non, il faut son malpang na bandal. Il y a $60 000 au faux grand papa ça. Kofi Olomide quoi. Masalanga de compte maman na boulot sali. Masalanga King Tequila rozon pe ma bête mais histoire va changer raté. Na biga royak simalanga ma beza nanté. Na pesi ba dadi mola ba piroger ba masalanga petit nanga watanabe. Ba sala une opération na parler. Akamonga mutapsona na hôtel. Na bote mi quartier mo na watanabe na kakol na chéri sente batunanga. Alimbonda bala ser nanga. Donc, Mampata, na camarade ya leki yo alandi tata mo mama osaki sakameto. Maintenant, donc l'avantage à la maison mère on a batunanga beli bazakuna. Ya to benga président wa beau frère na biso. $60 000 là, donc 60 000. Bon, wana papa chéri pesa qui est des charges. Pour vivre na ta on a la palace papa chéri là. Basi ça parler na ye. Papa chéri mona olanda na on ta kabela on masanga de kunta. De kunta ba sera on tanga 10% pour to bagarre à faire. Mais yanga siko za neti ya de kuntate ngape vraiment na nyongolanga mais maka de kuntate yanga nyongolanga ndenge nini nyongolanga ngana leka na TV naza bien privé ya BCBG na leka na TV na sala ba proverbe langa na meka test nango na télévision na ta le konango ndenge koloba mande bato ba kolingango na sepela pona mona ba fusion na ba télévision na ba télévision bazo le kesa mamnanga na ba voiture ba ba fusion nga na ba mira ba parler ba mamna lobaka et ça la nga plaisir. Alors, viens voir la émission là, abata la émission là biki na fei. Obi manu di bangu. Angina pona usa musa makusa et les 20 secondes pas Mandembo Jackson a 20 millions. Mais ce que yo kanga bilo revient na joie yanga sans la kuta na. Ana na place mota beta guitare na opesa plan. Ana place mota benga na nzemu na memi cassette. Exact. So na le TV na fei na biki. Ce que bilo ko sala wana, il faut polemo que ne le roi président ya Sokoda. Pour ya droit nanga il y a droit d'auteur, œuvre d'esprit, il y a un prité. A foutanga, œuvre nanga, 10 000 balles, 10 000 balles. Na otanga 6 à pamba. Na bandi, bokansara ye, na nzembu ya cheche. Mondela sala kambongo cheche, aboyaka kotielo ngina yena katie. Mondela zwali kansa sala mosolo, aboyaka kotielo ngina katie, po bazangi balinga baluka baboma ye. Par souci, tant que papa chéri m'a plein moi bi, ça qui ambiance azalaka motombele babomaye, ne s'inspirant na wana. Ngabi motozora quand ça la mon solo. Ce qui va piaker ba yebi, neto luka bambongo mais tout ça la nini. Pour mon solo mbongo ya nini, ya ba papier moko ba yoran ba ndimiango ke yango dollar et les francs congolais, ya ba papier. Au moins la terre mo so bini to bona so papier comme de monnaie. Alors premier plan Razwana est dans la valeur à 10 000. Nous avons acheté parole, on a été 40 000. Parole, l'équipe parole, on a été cité tous les 6 ou on a tout compris. Na gros bébé à lobby, mais quand on a ma coca, au moins on a ma vélo, tout direct et à vie na yo mubimba. Vous comprenez? Et ça yanga. À tout la bateau va pesa yango, na oye mora koma, va plan nga. Tout 10 000, 10 000, combien la remet? 20. Botunaye et leur PC succès tous les coca tous les mois ya gare centrale banane na parler ba better ali sola ça pas tout pe mena muto akatana lokolo na ba ngo de me ayoka moko bien te na c'est pas venir ayoka moko bien te rade na ba ba better ali sola ça pas tout pe mena muto akatana lokolo to li sola ko soma lupa on pe mena muto zo lipa melati ngazo luka lipa 200 francs ya pe victoire na melati yo tout na ngaya so na pesi 100 000 na lupa on ba sepela na ro bolomba tête 30 000 alobi na éternellement ya masa nga fali pour paloba
ceux qui le boko yeba passe ceux qui mais le boko yeba passe lutte mon na nzungu na tanga balisa bilei mais ça la ngolo lendo te na tanga rolia na le bon na continue yo ngo bimbo lukila OK na palo petit momi balamba on se le fierté to la mama tembelete faut to lamba so so bi passe yo monaki pour ça va prince lugala wana yo zula repese di fantono baso mele ketch di fantono une ketch papa ketch wana te est bi passe yo monaki pour lukambongo no somba ketch wana baki ceux qui le boko yeba passe oh lutte mon na nzungu tanga ça la bilei mais ça les larango le lendo wana te na combien 40 000 alobi kaka tele ki makasi n'éternellement kaka tele ki na nzembu ya jo nzoto mike ala rasera ba falika la mwana gombe te amuga ri tuti ne ri nzembu ri tuti alobi kaka tele ki makasi pas sur la poso likolo te ya oyo ka ko munu comme 50 000 ce que eloko suka yaro loba awa et ça belé na otang no oyo eloko suka yaro loba wa pona bona ko 70 000 euros ba 60 000 100 ba 60 ngaso na ka 100 pour ça 60 na 6 000 ya suka lobi camarade ya ver na mulangi banda ver na mulangi ba na ka mulangi takabla ver na kabla mulangi te na loba on continue pas besoin de ça explication na pas explication poser yanga et lamba no moko relata na tous les sortes mais na mako defa balata ngande ba pesi laki yo au moins bato msozo mbulenge banda ki mambango le gambula ba fike na me pour la zo ramaite nzoke la maki na lavage mais ba conseil bon mona mbula ki mambango le gambula miso mona lamba sika mazulu kwa population qui faut ba fike ba linga salité mais la maro yanga na relata on na linga ba plan nga na lobaki kamada ver na mulangi parce que mulangi bana ba ver mulangi am takabla ver na kabla mulangi te eza kamada riche na pauvre les leçons qui yo comme aussi chance ya pemela matata ya son excellence matata ponyo so bo bimina yo so mata ata grata na so manote mutano so mablo so yé so ils vont kabla muninga mbongo yé so ba kamada ba muninga so mleta champagne ba ko silikila yo po yaza mulangi yoza vert même mumina yo azwara yo mulangi ye vert mais je me de resomba mais pas pomade yo de resomba wa yo dans la sac yo na sac te mais yo de misara poza mulangi au moins pendant ça na na plan ngana et ba evre l'esprit eza na mbongo te na ko chapitu na lingi mais na yebisi pour les moun kendora présent soroda abanda boulona ba evre nanga a confronter vie ya ba plan nga ngai so na linga ko su plan nga na lo barate so na linga ko trop masala nga fallait saler ngo loko la linga ke mingi to bani mingabi masala nga fallait betinga honte albi libela mama et pour na kitoko bébé te pour faire sa miliki yo ba tout le ba plan ba ba ndam non ya fallait ta libela mama pour na kitoko bébé te pour faire sa miliki ngalo so ki libela mama no pour na kitoko bébé pour faire sa miliki mais ba vilain ba melate au moins côté na bossa naki mais ça plan nga bete mo so ki de ba plan beti nyo so yanga na sepela na ngo poza masala nga ferre abeti pe plan nga na jire na kobala te soki ozangite yangati l'idée ka chamati yena plan na yoki plan na palais akete glebor après na plan na tuni mais comment benga ngate ba plan nga oziso tu peux pas no nga tant na monika ke pas faire asa fierté musique na biso na ba no biloko yanga be bref eza muta pesa ngo l'idée ka chamati yanga mais na sengi ngote ba pire nga est-ce que au protégeant na sokoda bon na dans la 60 000 na sengi pas na sokoda bon et puis masanga cheta le badet alobana qui vivra verra lui atika suke bele pour les quoi faire nemboloko yangat na le baron na continue que qu'on négligera mutu azo nécessaire pas la vite au regretter yana tala lui atika suke bena zamba pour les quoi faire na ye mboloko e ba plan na parolier na za besoin na chance na kombo na porte parole moko a parler nga le papa mise va sur la na rosukola mais non tolo ba mo muke parce que toujours chité est-ce que je pense deux questions mais Chai ngenge pas loin na ye. Oh pour amento. Asala ye mouvement. Azo beta appeli ce qui te met. Nazala ki ngamo ko en personne na kermesse ya Kalombo ya Francis Kalombo député. Mais na senti que manque ba nuance ya Chai. Iko atape ya jino pese kozanga mais c'est-à-dire que wenge yango bozo ko batama na sima polémique comme pas créer pour que bola mukape. On dirait wenge za rolala. Mais tu rebattes là comme moi. Maman banga ngebe no bang sangai. Na unini na kishasa ile pepe na kitoko. Nazo kama sanga. Biso tozo beta mercredi dimanche. Tozo ya rolala ndenge nini. Papa mutazo beta te. Donc bino lamba na bino muto lamba na te aleki bino na rolia. Nazo lekelanga o beto tala makame comme ndenge msusu. Mutabeta mercredi dimanche ya papa chéri binada mamoto pamba. Président wa son paso beta bongo. Yevie bola wapi. Chai alonga pa na soki toko afinga ni mutute akenda tilo afinga mutute to pese bonne chance ba conseil to ima banje ma papa chéri likola $1000
Nicolas $1000 te chaque ban batanga na ba classe bien anome mama Mercedes a changé ma Mercedes 16 ans vandi pa mukulu akei pays nyonso tanga ina masina et mboka na biso fe tango na okesa ya tango ya lagi abola pa madiluti passeport ya la raté même carte électeur à raté pas soit voyager tous les pays nenga zana le ban batanga la place bien mumina la place bien na kena pa na ye ozabi na besoin $100 au kabela yo pour aki pemena na papa chéri tala yaya omoni bemba lion na zamba batu balela rango elaka ba ndeke vie so mbolo kana otikela biso mais ba mbolo ya journée fériée so lio car dae ata boyena colonel fula ye so na mosaka mutu na biso pona papa chéri faut que la bien na bango profiter na ngala na bango vous comprendre yo c'est David abeta sur Goliath David abani avant abeta to bunana pecho yo Goliath abava bunana pecho faut pas fouiller ba poche awera na mabanga akometele ba côté. La même idée par rapport à Banopé Tatumukula Babimisa. Ouais. Lelo ndonanga Bogis Bompema. Combattant, on a combattant. Évangéliste Bogis Bompema. Combattant netinga. Évangéliste quoi. Ouais. Abimisi album na ye. Ba chambre européen aussi mamité mezali. Mais par rapport à ndonanga Bogis, il doit venir au ça. Bah bonne chance, Alexis on a parlé. Babi on fait pas la fête lorsque ça brûle chez les voisins. Alexis on a parlé. Va toucher mutu a foulé, va toucher mutu a pèse le pemba, a tiki dans l'album né. Ata ba bien ngo mais vanité de vanité kaka. Tant que na matanga to komba lupa muté. A tiki na tout. Net ngai, ngomoto na TV comme mon saka pesa programme na bi programme Roger. Ngana hote mla mutu tumba prêtre na père nanga. Parce que to liaka wana, ali ve bolaza. Alingi bilo nyonso ezala yaye. Abotela master na coaliser 2500 na Lubumbashi. Son excellence Moïse Katumbi a payé 25 000, équaliseur soit 5 000. Au fond, on a 2500, équaliseur a boyé à Longolier. Avec Charlie Balaka, petit, il y a condition de faire un long bon comme moi, Charlie Balaka, comme il y a le long bon, il y a un bon endroit. Ma parfait, moi, Braza, a bien Charlie Balaka. A bien CNL, pour la Sandra, il n'a pas beauté. Alors, Azaz, Timango, le blanc, automne, qui l'ont. Ça aurait mis mon Congo, le Reba, Moutarana Bourg, le pain à payer du peuple. Alors, contre les filles, il faut comme à Soin Sabé Chanda, Soin Sabatunion, tout, mais tout à Souki. Ata bongo metango a 16 000 $. Wana okoyane. Nazo bana yo on a 60 000 et 16 000. Soit plus que 16 000, il y a 44 000. Donc, il y a un sommet na thermomètre ya basongère na l'exil boso lupangu na ye. Na yebi vine mu bimba ndenge na za. Ya bagi ye moka bana mo ve est-ce que va finga netanga ye. Tama pa finga netanga mais mosaka ngo betanga ba. Nga betanga missile, nga ba note o oza futé na tangelo boye. C'est un gros azan ngo ndengam kete pote VPP vérité pour les autres parce que les autres panza ils ont nika. Oyo zala mtambanga. Olobaka na ba yo kaka yo. Oleki atena ngondima yo. Mais un mot à dire. C'est-à-dire moi conseil moko et pas yavi ozo benga ebola. Mais kobo sanate ke Jimmy Betoko nem ta simi masolo. OK, kitoko. Conseil na pesa e aluka bata age na e asala ba polémique wana. Talaka a bengi ouvrier beaucoup jeune marié, est-ce que papa m'a jeune marié? Et puis azalé ti péché o salama na danada, nzambe atuni adam. O sali sum pona bingate moi so tindelenga. Moi so sali sum pona binioka botindaki. Ni rwanda vie bola. So talié o fallait aussi ma petit na mora ya ma campagne que ndi nous benga bengi faire un album. Amsara bat bangam. A comme pas fait beaucoup. Oh, moi, Braza, à chaque rooming, à chaque rooming, à chaque conférence, fait beaucoup de biga linga ngate na naroyoka. Pas une savent master, on a pas fait beaucoup. Il m'a monté à Yete, Yara Basalaki, mais vous savez, les sous, ngate moi sorti de lenga. Noté, Nyoka. Vous comprenez? Donc, il y a ça rien. Il y a 3 coniquets numéro à manipuler à bango. Alors, on est mort dans le Congo web. Abiso na vanda fo, Wilika Mbaya manga yote. Nakamo Masati Yamba pas qui n'a la biwan et kelanga. Comment tu as le boulot abomi carrière notre vie n'est koufa. Mon quelque chose me soit yambié. Moi ça on peut pour la relaxer. Et là on se relève les kelaye. Na kutani na continue WhatsApp to abami. Nata la petite photo ya vie bola. Mais comme on a bien ozana le ngakitoko. O le giviona. na. Pour venir Steven na pas kate mutu afinga papa chéri. Papa chéri za buro likamute buro mazana. Jogo amni na za la raté. Ngale jogo vient na beta beta na resta ki na chaîne moro na ba Facebook na chaîne ba beta bale ngana bola na stade na ba Inter stade na masta Izitambo stade nga ya jogo te ako ça va mettre na luki ata mutu moro abola na yeba bola ne sentir na Congo azate so so be benelo so me mayimo ba 4 tangla 25 mètres tuna waze quoi bo ba ki club moro wapi
Mais bakana ba bunda déjà. Tenga la tunya l'idée sur un maître faut tout le monde va te bunda na bango. Bon maître na bien. Yo zo diplôme aux voisin et alara. Comment mutumba luka problème ba PDG la dit lui ya ba plus ma biolo. Afi ba luambo afinga même bébé chanda. Ba c'est mais bo c'est pour rater bona mona nkebo na pays na Bongo Jackson. Non, na profiter ça ma sanga potombote. Parce que ma sanga toi potombote. Ba la poto vraiment na ngabino trop. Anise Pandu mobile Micheline Pandu na pesi mbote belé pazali. Na pesi master na ngai Claude Kamanda so ayika kinde lo mama pesi bilamba. Na pesi sœur na ngai Melombe la belle de belle. Na bosanité Linda Bibiche mo sinde nzoto. Mireille Konde Solange Caviar. Beauté des plus beauté galio. Julia Paola na Suisse wana mambalo beta so mama pangu na tembe kolika mibali. Micheline Congolo Betazol moninga ya Linda moninga ya Julia Paola na pesi pembote belé paza. Brispangi, Tel Tendai, Willy Mouché, Nicolas Damboka, Cardozo Mwamba, merci na plano pesaginga. Donc tout la poto tout na pesi nombo te pina bina bon moko nde masolo. Faut la biso ana bon moko o comprendre. So ki na fingi bolimbi sanga na fingi te me bi mono zanga lokolo beta apeli baku. Mais na lobi mabete. Na zongi sika ke oyena pale no kuti père na bazo kange bazinga ba kange catch ba bundise so ko tuni ba loka so za complice na mutenga bunja père. So kuti père na mabete bola na Joana Sima Otali Eroya Mkoto Bongisa to Bongisi. Vous comprenez? Pas de match kalaté pour CP là. Vous à la l'aise dans des moments qui étaient blancheurs et tous. Les États-Unis petit dans Fabrice Samou Bogar à Gitambo. Jimmy Betoko caméraman au mondial à Rategi. Il y a un Argentine pour les autres qui n'ont Argentine a gagné. Pourquoi on a Messi? Jimmy Betoko masse na carré c'est bon. La bosse ni pété. Copé ça na Paris wana. Mbote mingi na Brispangi, Azar na Paris, Mikolo, na pese mbote trop, na bosanité Blanchard et tous, Major Lumbe. Yaya Nangala Lingaradom, président d'homme na Lille, Patrick Momo, Yalanga président d'homme na Lille, Autobéranga na 14 Lege Indondo, Yebisa Parisien na Outara, Ayara Makolo, Nzela Nigeria, pour côté Libye, Atika la ligue parisienne à Congo, ou à côté de la patronne, ça peut être porte-parole à Peria, Luciana de Mingongo. Parisien a bien balancé un orchestre Moro. Par exemple, il y a vieux bolat. Balancé un orchestre Moro. Atiki il y a $100 la flat, la foot est lié. Papa Chirabaï n'a pas blanche, au bête à tout mois, un mois dimanche. Au bête à moi tout mois, un mois à Mikili. Au bon ma mitouana. Il y a mon émission à yé. Bon, il y a un peu malamu. Ou à l'ingna kima, atteindre un ticket héros. Bandana vana tatika kasangulu na moni mutatindite. Mais ni ya bandal, le son a yé un mois na ngato solo to yambani na zongi kini ndeng mulo senga ki ngala e bulo. Kusona yé ko changa fo bulute. Songo changa fo bulute tinda ticket héros. Nana ba pire masa ba yara bina monter la sapa mba pesa ngati na somba catch. Alors donc bref, botika na ya bulo, bo changa fo bulute. Na sala ki 16 ans. Mutazo ki bulo te. Le roi ya zu bulso na yé ba na poto na kraka bango. Na lingara bango ba tinda nga bala bala tanga. Mais ko changa de fo bulute. C'était hier que j'ai appris que Weranson Bakangi. Weranson Nazar Okangama. Il collait à 20 minutes. À Pigaille crise dans l'hôpital. Pigaille crise, ils allaient faire dans la balarde, Nebelé, on appelle Salama. You know, soit que c'est $50 mauvais sur les ammoniato. Et Salama, et ça, il y a un leader. Alors, tu vas faire ça, bambon, ma banga, tu vas faire bambon, belé. Si on peut se faire un phone à 4, mais tu vas contrôler mon la gangi. Non, ya. Tu vas contrôler la qualité de la chambre, mon la gangabi. Hé! Moutala la compte à vous, la compte à vous. Mon la bangi compte. A même une compte, sur le zuango, à ta déjet privé, Rokitakine. Et puis, pardon, Kende. Mais, Toro Yambana, Toro Yambana, Toro Sangana. Torosi Mbana. Sulutana le kibango na kulata. Ale, titi na kulata. Sulutana le kibango na bayoshi. Titi na bayoshi. Kamo pawa le kibango na batrophée. Ah, on est tout molingai. Balobi, 4 accords à man quoi. Babi, babengana Ernest Adjovi na fruit d'ici ponaye. Ernest Adjovi, oyo appelle ça Kora. Aza ivoirien, aza soudafté. Tant que président Ouera a des Kora, hier, le rôle a monté à Mamabe, à 5 va passer Fouadé à président Ouera. Après, si on va passer 4 Kora. Soudaf Babi et Zalarate, Ernest Biman a mboko na biso Kora et Koufi. Au soir, on a Kora. Moutabomango, yé. Ne Ernest a une idée, on a la Brazza, va passer idée à Fespam. Yé Pekap. Tout repère au dîner sous Fespam. Babengana Ernest a joué pour la bombe. Babi Master. Vous avez un simalan, vous avez un belé.
faut filmer pas mon bana qui va monter pour te faire mon abandon là babi la charité bien donner commence où il faut un trophée dans wapi avant que ne libanda ala qui sanga trophée moko Moukou l'avait sa TH abeta fait de l'amour tous les chansons ils aura pas palme vieux bola la qui sanga trophée moko je dis bien moko oh bah pesa ya meilleur chanteur ndenge papa Chirazo na mboka na ye faut pas ndimo awa oh yo na le parle so tika mboka futé ba laisse pas maman kulutu banana pas na bino luka trophée moko ya meilleur chanteur au papa Chirazo 4 yo za na moko ya meilleur chanteur tout le ba donner ngumba vieux bola tata na trophée moko ya meilleur chanteur te pourquoi la trophée moko ya meilleur chanteur te aza muto ala na wendo na ndenga mabe papa wendo na muto ba ayo lele yera ba tout les ndemo et trop de aux trophées ndengeni au aussi petite sœur à cet album tous les 5 chansons ya Yomoro aux aventuriers ce que petite sœur à cet album ne mais j'ai tant à l'équipe parce que j'ai tant à du 24 chansons Yemo et bandeti souka petite sœur na sorti kuna sonya manzemo via baxara na souka na manzemo mbimbate tilelo mais chanteuse par rapport à quoi pour na manzemo mbimba Yemorote vous comprenez il y a un baboya qui stine mubi baboya qui na TV mais j'ai tant à l'équipe mais j'ai tant à 24 chansons Yemoro Yemanzemo mbimba Yemoro ouais mais chanteuse yo mama bébé olamba mais tilelo lamba fois au téléma oh maman ko na mili kitso ngamba folwa re bonga yala ma fois au téléma na Yemanzemo mbimba Yemorote na ça pour na ça pour moi ça faut freezer vrai freezer qui maman mbili na table faut freezer ça vieux bola na mère wana bona na ça momi wana na leka na cadastre lelo na masala nga le mukulu to kene ko tala mama pale na ye buko lupango basombeli tata na bino na mbudi na vieux bola ya solo za pa vieux bola o apesa bino za ya lukuta mukolo roboya yo tanga ko benga no kende teka lupango le simba te donc era yango yo kene fe lupango na cadastre ngana yebisi yo na saki yo na chaki thermomètre ki songi na mire na bino na zui vite ya vieux bola na zana ngolo maboko donc vieux tu faut en se plata wa zeko finge to kama pa mosaka na yebi et puis miso na bombi na za la réponse bon na ozonga na bino bolela ki vérité polele les autres panzana wa les autres pasukata la public bandeko nanga bozomo na bango na mikili lakini te lakini te mama na mikili quoi mbanga eza ebele tokomi aso na suka émission na biso je dis merci à notre caméraman maison Jimmy Betoko Betaxana na pesi merci mingi na mutu na ngai ya moni ba blouson Prince Monzale merci na pesi un vibrant merci na Ginola o azaro sim maneti gara netite merci mingi na rédacteur na biso chef quoi pire mutu na ngai ngabe ngeli libandi na nkolo yaza libandi na yawe profiter na rota libandi wana na bisi bana Paris tout Belgique tout boke na kati soki pa Adris Coiffure azanan grand coiffeur na kati Dijon masa ya libola mokonzi ya Dijon Adris Coiffure azana des problèmes kuna parquet mikolo abungse pe mo libandi mikolo kata suki danger akata na des maboko na makolo kata 4 personnes à la fois bo bana to à Paris ya Belgique boke kata suki pa Adris Coiffure masa ya libola na Dijon bo buka na kutu te mutaleki azata ko biso na lengo kulelaki est-ce que lengo kulelaki oyebi en sous qui n'est pas Adris Coiffure bon comprendre gars que la vérité polele et aussi la aussi en entité troisième épisode de Mbappé porte-parole il y a Grand Mopao ouais peut-être la messe na kato Torema bazo bengena omoni bazara solo rotala kutu rotala talanso po lingi na ngaka banga na ngate tala zara omoni zara otali patron na komoni zara otali ketch na ngaka komona ngoni Converse otali montre na ngaka otali na van Britiling vous comprenez moi na papa chéri tala kuna musika na parquet Mercedes jour oyambe alors kitala misu na kati cette fois la prudence pour résoudre problème bon de rotala bien maison ngala le leader na mafuta lula kato na dege makozo mesa na kato l'unique porte-parole tila comme président na mutu wala makambo kala tunenga na 16 aso na 2 mois pamba nga pour betre simba la honte na mabeli na mbuti na tonga ndaka munene chez biso côté Facebook blancha mo sako mona ndako ngamna tongango na bi caro douche avec la douche maboko tenete na zone na classe ndena za douche ngeka ngame